baba aveugle bazana ba défaut mo bazaka bato comment aveugle ata mona te me ba ke o mutu mabe o mutu malama mais se funga mite pa mo amona mato est détecté ndengeni yoka biloko comment nga yemo aveugle azana mwasi mzuto mobali so bolakisi ayoki akoyi mayanga musuka na mungongo akimi mafunguli misamo na teka détecté oyo nani nani sko bolingo kenga aveugle ndengeni yepe mutasolinga mo amona te et bien ba voyager dans Europe le soko tali a contribué ni na sanka ni na billet mais quand malamu na fait na muninga akoti na kopa memie poto exemple na mwana ba musicien yana musicien mususu ba komi ko sa soka nga kine pota bengi ba tu bela memi bango fali poupa merci ce que ça yep merci pourquoi entraîneur kaka moko soka sur équipe na ba même joueur ba poli ba changer entraîneur mususu ba même joueur ba jouer champion comment ça vous comprenez on a bien ba même joueur coach mais ba poli ba même joueur ba longoli coach mususu mais coach ba gagner ba changer ba joueur te ba même joueur ninga sali ba joueur ba pola ninga sali ba gagner mais kana ya so makamba vie tala ona lobaka so yokinga original na yaka na makamute ko nzamba lobi nzamba sa loba bolingwa nzambe ko tanga ngo pa pamba te loka masa mo bosaka na pa tshana mkilongo monezo zoba makamto ko makosaba prier na église ya modelo OK na église ko senga nzambe makambo kilo te nzambe fo sengi makambo elekie mutu yenda yo mwana nyosa saka na asenga papa selo makoki ninga moni ki papa sana ngo ya moni be église ko ma foin na makambo moko na kosala na kotiela ngonza nzambe yokanga bien na ba pasteur ba zongi biso na retard ko luka likolo ba prière à côté église to jeûner libé ko bonga nyose pia ka kimia te ko za la pia ka monuni ko le kamta sima mboko makufi noki yoko mangam loba nzela biso to pesa ka fifo moninga na jija ngate na yebi ke ngam ona osala za paro yelanga je connais yokanga bien tous les jours bazana équipe ba ta médaille mais mukiende ba pesa équipe champion na roza na ngane équipe na za titulaire te na kota na suka sans comprendre mais na participer une équipe pour na za na beta mingi te sans comprendre tant ba ko ba joko ne équipe le kumu o ba beta na terrain ba rokende ngaba ko yeba ngana so coupe mais na terrain na monana te na bima kana mbongo mais na yeba na ngate suka ngana mwasi na ba na bana tolo baka ko ya popoli bon bokote na ba palais ba diaspora bokote na ba palais ba combattant bokote na palais ba congolais boza monde entier na 5 continents mokili mobimba bo s'abonner na Congo Dialogue info na sûr et kopesa masolo dialogue esengi boyokani dialogue esengi bolingani dialogue esengi tosangana biso nyonso ba congolais toza na monde entier to s'abonner na Congo Dialogue info esika nini bokomona mwana mwasi oyo ye na idéologie Francine Ngembe. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'air. Émission de Bino comme la Bino Banda on a Bino Nenaïsa Bino toujours émission de Bino présentée par moi-même Isaac, il est le contre-maître de la presse congolaise. Moi na ba maman vraiment donc na linga ba maman makasi parce que toza toujours na se ba maman et ba maman toujours ba botaka biso et merci na maman Francine mais la grande dame de Bruxelles qui est ma maman chérie, je te salue Bisika Ozali et pourquoi pas mon papa Patouziana Moto papa qui est mené à Tikila Indusa et merci aussi na babone na biso ya Congo Dialogue.com vraiment né bozana une affaire à 44 000 et quelques familles na kati ya Congo Dialogue trouver ça bino pe boki na page na biso boki na page Facebook bokozovement biso na kati ya Congo Dialogue.com et merci aussi na mauvais Chimti Swaka papa na Miradi Chiswaka et pourquoi pas mauvais Rigo Timba le plafond de Montréal je te salue la Pessimbote na sœur nanga ou joyeux anniversaire na sœur nanga Mireille Oiseau la coréenne depuis Paris vraiment a fêté anniversaire et pourquoi pas joyeux anniversaire na grâce à la perle noire na kati ya Njili wana vraiment bambota maila muna yo bisika Ozali et ma sœur Nadine Moulasi aussi sur tati ya bana lelo na plaisir vraiment ko yambela bino moko ya ba analyste ou moko ya ba pasteur oyo ba memela biso yango na ndenge ya ba internet to satima ke loso pasteur ko loba boye il y a des prophéties il y a des miracles il y a des makambo ebele nani wana boko zelantanga kombo na kombo ya pasteur John Liteya ya pete lelo vraiment na plaisir soeur ozala na mon vieux pasteur ya pasteur John que pasteur John Maté a pété, le votre resolvement va péter, wana, et ça quand même bien. Merci à mon caméraman donc Fisto Dinanga derrière la caméra. Les gars, on la biso vraiment caméra, tous les gars reçoivent éviter la biso là du jeu directement. Salut Pasteur John. Bonjour mon frère. Bonjour papa. Très bien.
Dieu bon. Boni ba santé ya Elanga donc bon nga depuis na ya mukina mona faute te bagara vie zanga mna lukango. Ko koma nga tongo mtabomba kanza Nzambe nde yango. Tisiko na kana bagara champion. Ti lelo zaka na bagara champion et eloko ni ngoli sa d'abord na ba abonné ya chaîne ya Congo Dialogue message no kopesa bango pour la chaîne ya Congo Dialogue bo umela Nzamba za lokumu tukutani mateze belé to koyoka we ko sunga biso nyeso pema. Donc base c'est base donc GT. Ce qui te base c'est que GT vraiment je crois que nous beaucoup landa bisona les autres dans les sengo parce que o ko bima awa et ko saka bien pasteur tout le campagne ko solo là sur actualité o sur le terrain les autres mona to tu ko mona to tu au père de papa la biso Barout to tu au père de sous moi si ya mosali ya Nzambe papa la biso Marcelo et pour na yo la liwa wana d'abord au ko banini parce que to ko ki ba prophétie pe et ou take pas papa biso Denis Lesi avant to zo ba mort au ko banini. Et bon, on a des détails, on a été à la rapenzanga ting. Po to ya mukindi ndenge Nzamba cha. Mutu na musa ndenge qualifier place Azali. Andanga bien. Liwa papa Baruti Nzamba zoloko mupo aza musali na ye. Ayaki asalaki mission na ye tango simbi esili asili nzela azongi. Avant kuta kufe mo pa lobaki ke oya kolukanga tokuta na lola. Isa na ebembe mususu ya mama kinga ndio akufaki wana. Nazo kamwa nako vivre na tango azaki na bomoy lokuta mabete ngana yete na ibaka ka ko eba pe papa manani wana mususu kana nde na yoka ka te papa Baruti na ebaki lokuta mabete na yoka ikombo na ibaka na ndenge pe telemeleki makambu mutolobaki se Branham ozoko na chaki ka oya papa Marcelo pe na yoka ka mais na choka penza kati mais na yebi moi si na indépendant nako kama tanga kufinde en pleure ye makasi nako baka wana sikoyo problème ça bon oya kufi to kama pour liwa et la bisonyos o matoki ta soko zo vivre po zonga fokufa bo se pela kate na ko qualifier ka ba liwa ba to tana malamu to na mabebo jichango na modèle bozolo belelaka liwa moko te bima malamu na mato batikali muto ata komi mpaka to lembi ye mais soko kufi to lelaka kaka. Et bon, on est en plein âge. Là, on a bien. On a un champion qui a été lisola, liwa mutu na beto na malamu te. Liwa ka so na yoki sangwa maolo. Ka babungisi passe à lui tout arabatu nyonso. Oya kufela nda ko mona douleur makamba passe à lui ndenge ezalaka. Là, très bien. Problème to ça na Congo. Pourquoi na ya ko critiquer te to critiquer kaka? Ndelo kelekela kanga. Congo là ni ko sala débat na makanyo nyonso. Na etali yete ndako kota kaka yeba. Yango moni la plupart na Congo tika tabino ba journaliste ba chroniqueur bozana trop botino ba chroniqueuse problème na RDC so bo kolonga na so ba makam na ngane so kende teme ya batuna yebi mingi ouais on comprend nga très bien on a zo betelo ba dossier carré o remarquer na place bo vandi makambo ndako batuna ndenge ba liaka ndenge bazalaka oyebi mais ngamo ko kolonga tongo tipoka na ibte na kokena nga wapi yete so comprendre ndema kama so memba peyo siko toke malembe koma likamu ya baningo epesi bango pasi ngana tika la kosela ngo analyse le kana bando ko chola to ko sala boy mon frère ngana yebi embate ya mutu mabe même nganga moyibi ndoki soka kufi kaka kati motema ba na kotala makamba sala kite ndoka susi nga bungsi molimo ngape bandi ko te yanga siko ninga ke tour ne ko sala ndenge nini so komla comme na lo ba wana de place tout ça yango moni ba pelo ko la biso oyo toko tigala ko avancer ka mingi te par rapport à bato ba moni clair na vie soko yete Congo eza moko me to fungola misu ba muki o balala to zebe ebele même to so comprendre pasteur kotimba n'est pas dit que zaka na mbongo kotimba n'est pas dit que zakara mutabima trop kotimba mso ya makambo zo mwana vie zo cheke yo conjoncture makambo sunga na ko mona etimbi singa ko leka mutu abima mingi masolo ka yokanga kotimba za 1 yebela côté nini batu bazolela yo pe lisepe bimselo lipanzo te so kimia amen so comprendre ouais kotimba yami bale comment ba garçon na quartier bazaka lokwa bazanga tina barataka mbongo te amikena ba poche te et puis bazaka senge ba na quartier mobimba koleka mino boza ba prêtre mobimba ba yakuza me boye banate oya mikiti sa e banaka na quartier poko to ba pango kotaka misato ba kotinda sala sa asalaka o remarquer okutana patron rolinga ete ma patron masola basi na bana nde batina ke mingi ba comme petit papa patron o mona patron benge papa yaka yo sana quartier pesa no ngambote no kisango na mingi
mais bato bela bana quartier banga bakuta na vie wana vie na budaka bango po balanité au moins on a besoin mon frère yokanga pardon c'est clair comme place zone ngokoma eza moko ba humilité o ezangi biso na Congo je te dis devant Dieu ouais bato ba yokama kamna zolo boyo relation mususu ko uta na famille na otena ba massa te na makamuso sala ka ya sena humilité no ninge kinda sango ko bendele ba kopepe soli lipa amen voilà le bivant et ben ba voyage ba mboka Europe le soko tali a contribuer ni na sampani na billet mais quand malamu na efai na muninga akoti na kopa memie poto ouais exemple na mwana ba musicien ouais yana musicien mususu ba komi ko sa soka ngaki ne pota bengi ba to bela memi bango fali pupa merci ce que ça y peut merci eza na ndenge ya chantage te na bolingo oya azuina ba oyo kutu ba komaki lokola ba sili maele akoti bango na sengo kino mona clair laxini malgré toi akemba malgré toi azui comment kokangela baninga nzela po ya zio mona bango pamba tchola po balela bazana ba famille baza soki to beba na to bongisa yango moye na vie talaka ninyo zo sana baninga quelque soit pas ya moningo moye ne bandeli ko sekara na ne bandeli te mon frère conseil na pied yo tiole kaka na media ndeko nanga tika na droitira musala ndengo oyebi kokota na parti prité po ba corrompre yo oloba mabe ya moninga bongo chola oyebi te muto zo chola libe ko koma nani pe muto zo kumisa libe ko kwe akokweya beta bilongo nazo bela makama mike e ben na komi na mwana na internet akomi ka soka leki soka fingi ta ko so kimia te et puis biso ba congolais to komi ka poto zo ba fi photo finga na TV on a le bela yo ngapo na ngare tare zalaka te na sala ka paro nzamba changa na sala o nyonso na zona bebisa ya onde tianga maile polo bina comme na ki na kenge ngana na regeta te soki na bebisa ta ba 200 ba 300 na regeta te ezanjira na lekai tona zagi maile te na katia mukiri kokende bongo banda na timberke ko bebisa mbongo eza perte na je pousse ni mbongo eza te kenge ko ekota na fungola yo ouais na te so comprendre donc comprendre papa oyo asala accident abanga nzela nyonso ataka meza ite chauffeur mema malem chauffeur fo bono zo bansanga boy na yebi ne tokena na modèle to tout tana na te so comprendre so ndoko mekenge na vie kutana ba difficulté vie bongo na vie kenge yango moni oya yakala za toujours une expérience que les kamte sika okoza leki obongi avant mais oya yakala ta bonga te asana makamso ayebi ko lekele mto bonga oyoki ye onuni oyoki to kufa na mbongo meyeka ka piakera ti atikali beta bilongo papa on comprend nga très bien pourquoi entraîneur kaka moko soka sur équipe on ba même joueur ba poli ba changer entraîneur musus ba même joueur ba champion comment ça on comprend on bien ba même joueur coach mais ba poli ba même joueur ba longoli coach musus mais coach ba gagner ba changer ba joueur te ba même joueur ninga sali ba joueur ba pola ninga sali ba gagner mais kana so makamba vie tala on a lobaka so yokinga original na yaka na makamute ko nzamba lobi nzamba sa loba bolingwa nzambe ko tanga ngo papa mbatelo kwa masa no bosaka na pa chana mukilongo monezo zoba yoka biloko tanga ko mukina ma place c'est nécessaire et accident belela ya ko te venir comment na ngometali tongo tipo ka pona makamba 4000 5000 na 10000 fois de prier comme si ndakalelo nzela mutu musuku tu pia ker sula ranga chaque jour chama bord mo ka teka ya chana zo ka ni ba $20 chaque jour. Ce que je comprends. Yango mani makamusu na zo bana yokanga penda à la lettre. OK. Oyebi excès même mutambongo alingaka batanga na makambo eleki kilo pa bimsa preuve ba monnaie danser. Comment mutambongo mando betele masola 4000 francs na mato meya zo mona 4000 francs te bandata na mbongo alipa na été. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Kutana prêtre moko boye. Soit zo yoka bandiko bise ondo na zarbe na posana ke matete pianga tike. Beta karikela omono nani. Wende ko chole ko kumisi ko senga te pour prêtre faut que likambo secteur na kamoka danger lukelanga ta ba 500 ba 1000 ti likolo wana ba mutaka aibi pena puissance nanga yango ko lela se asengi makambo to ko saba prier na église ya modelo to kena na église ko senga nzambe makambo kilo te nzambe faut sengi makambo elekie mutu yenda yo mwana nyosa zakana asenga papa selo makokini ngamoni ke papa sana ngo yango moni be église ko ma foin na makambo moko na kosala na kotiela ngonza nzambe yokanga bien na ba passer ba zonti biso na retard ko luka likolo ba prière à côté église to jeune libé ouais jeune se mutu moko tika bima ponte de senga lipe ko ta po santé bi e bima pona ya dimanche na place offrande fona kende ko o kainga lendi ti lendi nzote si na jeune ko lukela wapi moso senga mabo mabota kali kilo faut ba to na raisonner ndeko na le belo makamba mikie
ko bima zoba te na place ba tutu ba otala baba aveugle bazana ba défaut mo bazaka bato comment aveugle ata mona te me ba ke o mutu mabe o mutu malama me mi se funga mi te pomo amona mato e détecté ndengeni yoka biloko comment nga yemo aveugle azana mwasi mzuto mobile so bola kisi ayoki akoyi mayanga musuka na mgongo akimi mafungani misamona teka détecté oyo nani nani parce que bolingo kenga aveugle ndengeni yepe mutaso linga mo amona te N'habitez sans comprendre. Tu dois comprendre mon pasteur. Prenez bisayo. Vie. Nzamba tshela biso banzele belé ya koyeba. Mon frère, ya na biloko mususu oliete na solo yibi ki ose baby oyebonga. N'habitez sans comprendre. Tala makamu nzamba tshela misère na nzoto. Pour être que na sala bino, mais na tikela bino par moko ngam na tala na musika. Soko poni esimbo boye te etaliyo. Ko bonga nyose piaka kimia te ko za la piaka monuni ko le kamta sima mboko makufi noki yoko mangam na loba nzela biso to pesa ka fifo moninga na jija ngate na yebi ke ngam ona osala za paro yelanga je konanga yokanga bien tous les jours bazana équipe bata médaille mais mukende ba pesa équipe champion OK na goza na équipe na zaka titulaire te na kota na suka sans je comprendre mais na participer une équipe pour na zala na beta mingi te sans je comprendre tant ba ko ba joko ne équipe le kumu o ba beta na terrain ba okende ngaba ko yeba ngana so coupe na terrain na monana te na bimaka na mbongo me na yeba na ngate suka ngana mwasi na bana tolo baka ko ya ouais na bité so na makam na loba très bien yango monia soko lingyo za la laisse na vie contrôler ka ke un jour to reçu sa vie wapi déplace na télémark ngava na ke na buzoma na kota ka coin na ngana ko bimela wapi sortir mutu nyonso ezaka liwa na ba condition nyonso ezaka liwa ya mibale okokene eloko te ndenge oyaki nyonso kosombeza lokuma bato mokili babanga yo mais soko kati moto na maye wo okokena cimetière okena cercle ya mibale ta tolekaki mfambe babengi yo na kombo nini ozo batitre nyonso koleka okena na cercle lokola babola moko landa calculo ya mibale oza na mbongo to te kotambola mutakala te soko beli liboma te ake na vi nake etombola nyonso ebombi nzoto yoko calcul na loba biloko nini kolia oyo koza super koleka mobola olende biloko ya mbongo lokumu neti bashawarma ngana leka matembele na dia tatu ezaka biloko ekotaka libumu malamu nzambe soki shawarma ekoti na libumu ezaka na solo mususu ndunda tongo ezokota libumu solo mususu bakololaka pesa biloko mabe mais tango ekomaka na wese solo ekomaka moko yoka biloko nabite soko so comprendre parce que nani apile nani boko bika ndeye moko to qu'est-ce qu'on a témoin okile avant finga mutu talaka elili mundele mutu mwindu patron wala t-shirt botelema na mo elili zaka couleur moko elili ni ya mundele bima pembe ya mutu mwindu tikala mwindu nyose zaka moko elila mutu abonga na ya prof zaka elili kaka pour comprendre yango nde funda biso koloba mingi te bokosonga awa boyaki awa OK yango monisi maliwa égalité comme na otango tanga te nzamba ka tuna titre te ozalaki yanga to te ba titre non na mukili a okufe comme jugement maka mususu soko so comprendre maka na loba le biloko so bandi kokota na to comprendre que keba baso me manga vimba mbangu kowelela kate na pesa conseil soko lingi o resi na vie na période to na Congo comme chauffeur mécanicien kadi roula na nzela te yango wana comme chauffeur mécanicien chauffeur mécanicien comment ba papa o baby etala o eza challenge comment ba parents mususu afutela ka sombanda kuté ana bana soko tali ebele koleka patron mais bana basoko la laisse mais bazaka na vie malonga te patron azana bana mukie mais soko tali fi na ba famille désordre de malekambo mbongo aza chauffeur a pamba aza mécanicien te asomba camion escalade na mapana nzela dikole chauffement mais chauffeur mécanicien ba camion na nzela mo da kizaka modèle camion etremi oyo kokufa na nzela mais kenda cheko ekomi voilà quand même c'est que pour moi est télémi et ce peut se bamine 4x4 mais qui ça qui est qui faut yeba expérimenter comment va papa expérience on va toucher à $150 mais va dans la famille belé moderne ba père ba bomba biso bana batata moi si to kola ça ba defa mbongo mais to bima pesa insof comment père ni nyafu faire ko foutela matika bana na affection ndio so banda ko étage comment papa mbongo atiki bana misa to na famille des autres de côté pe famille moi si mobile be ba be bana to pesa mbongo confiance pour to mona ngona makambo mais vérité mbongo fanda na mitema te mbongo fanda na kati ya nzoto na libanda soki mbongo fanda na mitema est-ce que na ko pesa le mo beso libako te lo bana papa ozana libre mbimbi eleki elamba na valeur voilà
Pombimbi akotaka po atonga elamba ya kalibanda po lata po babanga soko longole comme le quoi différent. Kende fete ne ba veste ba betelo maboko izonga na tongo la mukati zo chemise sana portemanteau bima na tongo na single ba bossa comme takende fete yo toyote ne ba ba kesa yo elamba ya kalibanda nzoto me biloko akotaka na kati po atonga na mukito zombongo to pesa bilamba libanda valeur ko le kakati talaka babola ba umela kana ko zanga ko le ka pato ba soka mbongo ba kufaka noki mobola ko zanga na kotaka nzoto matite kobima nangeza kotambula soki na zongelo liboso fona to na tonda pato soka zimbongo libande comme na valeur koleka kati soka zimbongo façon ba jipa tong sandako mais pona kolia na ya bossa na kolomka tongo malé na sa masaki na $100 na tongo yo kabiloko soki so comprendre calcul on a besoin de sagesse yango moni ba bola ba bima pamba me ba respecter makamzamba tinda mobola ni kotambola ka makolo ke no simbila ngoma isamedi tongo na ngati poke saka makolo or makolo déjà physique ko bitongo o atambola ka minga bela ka rare po makolo zo ke ko physique patron muke mutu ba bela ka ba fese ba kufa ka brisque na kata camion na bandako calcul ya vifo yeba yango moni ko boya ka ko lingama na zambe za bar poto mukilo cholama soko lingami na nzambo ko yana ba kote mo ba to mona pamba mena suko ko pile bango poko umela ko leka bango kalki na pesa nde loko toyeba te yango moni soko lingami na nzambo kozala défavori o to lingama na nzambe mwasi mobali vina ezaka bitumba okoyana famille batambo me bakoyedaka ute makamne ezaka libanda famille ondo kama oselongi mona bango me bakabila batalibana me yo mo bapia yo ezate foti na yo te oyana makambo na bano makambo clair kolela kate soko lelo petala obinga na kamwaka ofenga kolela pona difficulté jamais nana aja robima parti no okini so za challenge net nga eloko numéro 1 kolongwa na vie soni côté mbongo eza longola ka soni ke bana ba garçon ba na quartier vandi ba sombi le panga ba voisin nanga bien ba voisin na bino bokola pourquoi ba teki le panga na bango pia ke beti bango ti ba monto kanyi mote mesimbi to tekela mtele na mbongo tamba ko tekela patron ba keso mapembeni yo mwana kana ba masi foto no ba masa balungwe po nani c'est difficulté le qui Congo nde to kenda danger ça ngama camion sur mona pas batu na famille na nga fete pour les kanga moko tu comprends. Voilà, merci beaucoup vraiment vous avez qui vraiment nombreux Rolanda vraiment émission na biso vous comprenez ndenge ni pasteur John aleki na kopesa maté vous comprenez ni pasteur John vraiment aleki na kopesa bino vraiment merci na ba on surtout bazu vali ba Rolanda contre maître ba l'équipe na Rolanda pasteur John vraiment merci na bino surtout vous avez qui vraiment nombreux et scotché pour na Rolanda vraiment biso et merci na mon vieux balobi Chim Tiswaka papa la miradi Tiswaka merci na batotu oh bazu mali ba Rolanda biso partout dans le monde il y a 15 le gouverneur de Texas Kevin Lutete ba Kevin garçon de disque depuis Canada vraiment la pression mbote la pression mbote na mauvais Alex Tim m'a tombé du ciel et pourquoi pas Sugar bébé formidable solo là $50 $100 pour otina ndeko na yo et écoutez ta logo mon côté et merci aussi na bato surtout ba kozali ba Rolanda contre maître to kutane à la prochaine numéro bye bye popoli bokota na bapalin ba diaspora bokota na bapalin ba combattant bokota na palin ba congolais boza monde entier na 5 continents mokili mobimba bo s'abonner na Congo Dialogue info ya sûr et kopesa masolo dialogue esengi boyokani dialogue esengi bolingani dialogue esengi tosangana biso nyonso ba congolais toza na monde entier to s'abonner na Congo Dialogue info esika nini bakomona mwana mwasi oyo aye na idéologie Francine Ngembe